Ce qu'il fallait attirer date, jamais, encore jamais, beaucoup mona image, soit ya fait rigola na ba date, et kozalate. Côté plagiat, donc faire comme image, azako vivre na image ya fali. Faire azako tambola, net image ya fali. Ce qu'il fallait attirer date, de faire kocha date. Ce qu'il fallait asombi mutuka, faire pa kosomba mutuka. Ce qu'il fallait asombi ndaku, yepe bakolobele makambo ya ndaku. Donc faire azako tambola na image ya fali. Tout ce que fallait fait yango mutu faire salaka. Faire aza sima ya perfection ya fali. Donc nyoso faire fallait ko salaka, yango faire kotika la pe ko sala. Pour faire aleka na initiative ya sika oyo fallait ko landa ezate. Yango boyoka jour moko fallait alobaki boza bana. Bonjour balandia Gilmas Music Channel. Awa nazolobela ba vérité toujours na musique. Tozomona batu baza kolobela double accord arena faire gola $45,000 déjà débloqué. Ezotambola na réseaux sociaux. Ba communicateur ya faire bino moko boyebi ndenge batambolaka avec les mensonges juste pour na kolakisa ke faire pe aza quelque chose akoki ko se comparer na fali poupa. Alors nazoya kopesa ba moi réalité ba éclaircissement na likambwana. Elo na kosenga na bino bandeko na ngai ya États-Unis, ya Europe mobimba, Canada, Afrique, bino tout. Oboza vraiment na nzela ya kolobela bosolo. Bo partager vidéo, bo tia ba commentaire na bino. Une chose est vraie, na koki komi kosa, mais une chose est vraie. Ba émission ebele batu na biso ya ba communicateur ya faire bazoloba, eza émission ya ba congolais, eza ya libanda te, eza pona kaka ba congolais. Encore une fois, aucune part na internet ba komi makambo ya faire gola accord arena $45,000 ce qui débloqué. Eza lukuta. Ce qui peut eza vérité. Donc il y a supposition que eza vérité. Attaque adversaire ya faire et ya fali pardon. Une chose oyo faire angaki asala po ala musape ba fan na ye, fallait qu'il beta na stade par exemple à Paris Saint-Germain. Ba stade eza na poto ebele na France na Paris wana ba stade ezali. O ezotondisa ezoko sa 48,000 places, ba 18,000 places, ba 10,000 places ezali. Stade mezoko sa 18,000 places. Stade ezoko sa pe 10,000 places. Eza na Paris wana. Na sina natali tali nyoso eza ebele kuna o ezokotisa kutu banani ba ezokotisa batu ebele ezokotisa banani batu natali tali yango mingi me mwana pesi la bino o ezate eza na tina te faire o aza censé kozala adversaire ya fali il fallait qu'il ait beta stade akoki kozala na motif ya koloba salle ya munene stade ya munene ezate yango na beti stade o ekutami awa par exemple à Paris Saint-Germain ezokotisa 40,000 personnes 48,000 personnes na kobeta yango wana tokoloba aza vraiment adversaire ya fali. Tango bazolobela accord arena double. Bino moko bomicha na place ya histoire. Histoire mutoko pesa biso raison na makambo toza koloba. Mbote na yo Irene Mabweni esika oza. Bande ko botala zeni nini accord arena mibale ya fere. Soto sangisi mibale ezokoma 12,000 te personne ba kotaki bazoko ka 12,000 te Patricia Douard de contredire ngai te Christine MM na pesho mbote ya tosika oza mais en tout cas jamais accord arena et kotonda na nombre à 13,000 personnes accord arena ezokene na 20,000 sika soki 2 jours ya faire et kendaki na 12,000 à plus forte raison accord arena moko faire aza incapable à kotondi sango tango bazolobela double bande konangai boyeba ke eza lukuta ezana ba affiche beleza na internet o eza faire atia déjà date il y a le 26 avril 2026 quelque chose comme ça il fallait qu'il y a bêta il faut bêta arena mais affiche wana accord arena il fallait qu'il y a bêta ngo affiche ngo egli moi faire kaka mutu ya lukuta makambo ebele bandeko na ngai côté faire gola eza balukuta na lukuta un artiste oza capable de kokosa âge na ye âge
déjà ezolakisa ke makambo nyonso ekozala lokuta malonge kozala te. Alors bandeko na biso baza koloba pona Fally pona faire egola baza na posa kaka ya faire égaler ye na Fally Ipupa likambo mususu te. Eza ko faire plaisir na bagolois parce que bagolois na minute oyo date ezate eloko moko ta malonga ezate. Awa il peut faire alamuka. Il faut Fally atia quelque chose moko boya avant stade nde bokomona Fally faire pe akolamuka. Soki Fally atie date te jamais encore jamais bokomona image soit ya faire egola na ba date ekozala te. Côté plagiat donc faire akoma image azako vivre na image ya Fally. Faire azako tambola net image ya Fally. Soki Fally atie date nde faire akotia date. Soki Fally asombi mutuka faire pe akosomba mutuka. Soki Fally asombi ndaku yepe bakolobele makambo ya ndaku. Donc faire azako tambola na image ya Fally. Tout ce que Fally fait yango mutu faire salaka. Faire aza sima ya perfection ya Fally. Donc nyonso faire Fally akosalaka yango faire akotika la pe kosala. Pour faire aleka na initiative ya sika oyo Fally akolanda ezate. Yango boyoka jour moko Fally alobaki boza bana. Bana na ndenge ya AGT, côté artistique, côté créativité, Fally Ipupa azana avance makasi. Faire tango lobaka baza bana bangonde baza bana parce que baza na initiative te, créativité ezate, baza kaka batu ya ko copier ndenge mwana zalaka, aza ko copier ka mukolo, nde makambu Faire asalaka. Na minute oyo tangu communicateur ya Faire aza ko loba ke makambu nyonso Fally asali Faire akosala yango. Donc ezolakisa déjà copier copier ya Fally, mais jamais akotika la koloba makambu Faire akosala Fally pe akosala parce que Fally n'a pas une vision ya Faire, mais c'est Faire qui a une vision de Fally. Tout ce que Fally fait nde makambu Faire akosalaka. Bandeko na ko expliquer bino makambo yo ndenge nini. Na ko expliquer bino likambo yo ndenge nini na sina loba mais batu nde ba comprendre ngai te. Awa bozo yoka Fally aza na studio. Boko yoka pe Faire akokota studio. Awa boko date kala mingi te boko yoka Fally. Ba date deje zali. Faire pe boko yoka. Concert ya Faire oyo azobeta la soki ba la 27 yawa. Oyo soki ya ba stade ya ba soki wana na soki na Cameroun. Concert wana kozala na événement te. Pourquoi? Parce que Fally abeti te. Po ya ko beta avant Fally actualité kozala te batu bako vzala viré na makambu Fally akobimisa. Faire azalaka na actualité makasi soki Fally asali likambu. Soki Fally asali likambu te eza pasi po boyoka likambu oyo Faire asali ya grave ko ambrier batu na réseaux sociaux ezalaka te. Il faut Fally asala po Faire pe aya ko diembela. Do ba benga ka copier coller. Soki Fally asali likambu ye a copier a coller asali yango. Preve aneke bonaki makambo mituka. Fally alobeli mituka yepe ake kosomba kimambala. Fally atongi ndaku yepe akomi kolobela ndaku. Ce sont des choses là kolakisa ke moko aza leader, moko aza molandi, aza kaka sima malanda ngombe. Faire akotika la malanda ngombe tina suka ya carrière na ye. Fally abotama leader, eza chance na ye. Mais Faire nde fo andima ke Fally aza leader. Na pesa ye ba eloge na ye parce que esalema bongo. Bandeko na ngai na ozala mulai te na kati ya video na pesi bino kaka ba chance ya kopesa bino ba secret oza kolakisa ke Fally Faire egola pardon aza image ya Fally. Tout ce que Fally fait yango ne Faire akosalaka. Bo partager, bo commenter. Naza koya toujours na kati ya banalize. Ya mikuse me ya bien. Ke mulai. Na sepelaka na banalize ya milai te. Oya boye kaka 10 minutes na peseli bino. Ça suffit. Oya koyoka. Ayoki. Oya na mato koyoka. Ayoki na ye. On est ensemble bandiko na ngai. A plus.